Lisolo onge. Batoto ya Congo boyoka lisolo Bonjour, bonsoir, ça dépend isika ozo kanga tozo landangai. Bienvenue na Dikina TV. Chaîne na bino tokolobela ba réalité. Lelo lisolo tozali nango tozo lobela. Qu'est-ce qui se passe après la mort de nos conjointes? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui réellement se passe après la mort de nos parents? Donc voilà, il y a un aïe qui partager na bino, la championne, il y a bino la championne, la bouche autorisée, il y a veuve, il y a ba veuve, il y a ba orphelin, pe ba veuve. Il y a un aïe qui partager na bino histoire oye uti ki sangani. Ki sangani za voisine, ina biso to fanda na ki sangani. Abenga kinga 3 semaines passées pour nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé après la mort de son mari. Et pour aller se rappeler, je peux dire 4 jours passés, vraiment, ça réveillait à moi vraiment un sentiment où je croyais qu'ils avaient qui sous-souté. Donc, il y a qui passe comme on a moninga moi si à coller là, il y a qui vraiment passe comme on a moninga moi si vie et basculer juste parce que elle a perdu son mari. Il y a on a éco partagé na binoli solo, le lento sola qui n'a mari, la femme en question s'appelle Marie. Maintenant même de tous sur la voisine à 43 ans, ton bal n'a pas fait qui n'a 42 ans. Donc baza ba voisine oh to fan na bango na kisangani au moins pendant 2 ans presque 3 ans. Baza qui na vie moko ya malamu, babota ki bana bango 5 mobali, banda ko débrouiller baza qui vraiment na vie ya malamu. Donc mobali se battait, bazala qui na dépôt ya madesu, donc bazala qui cultiver et puis voilà, bazala na dépôt na bango madesu, donc vivre vraiment bande ko répondre bien. Au tali vraiment bi que non, nzambe penza apambola bato. Donc à part ça là, nde konanga pa bengi, a benginga azolela lobia la championne asoko moningai o ndimate ke o mari o yebaki na lobia ya nini. La championne na osala bilanga. Na yena kisangani juste ka pona kosala mwa ba dossier moko abo mengai ndeko na yo abandi kolela nazika kakebeta ezanga mbula papa mobana nga kufa et puis nazo se retrouver nga na bana na mboka na biso na nzela Ituri nazo sala bilanga pona lesa bana. Donc vie pasi natika nyonso lopangu mituka depo ya madesu natika na bimaka kana quelque biloko na ngai na bana na ngai loko ezali lokola cadeau nde bapesa ke ngai na bia ya tika koloba. Dis-moi un peu qu'est-ce qui s'est passé au juste. Abi que non mobali na ngai abelaki malade ebandaki abi naza nzambe te la championne mais pour na oyebisa réellement que mobali abandaki maladi tangu ndeko na ye autaki yangambi parce que mobali ya mari bazaba ki ya yangambi kuna na kisangani tangu mobali na ye ndeko mbali na ye ya mobali na autaki yangambi ba eko fanda wane pana bango kana plateau esika tokangama kina bango balopangu abinde esika ba problème bandaki bango ba koma eko linga ko exiger mobali na ye asala ba makambu neti bana batanga esika bana bango bande kotanga parce que mari oyo nazo beta lisolo bana na ye na bana na biso bande kotanga école moko na kisangani wana. Donc na 3e plateau école on ba benga ngo papa aguzi complexe scolaire papa aguzi. Donc bana na biso bande ko kende wana. Donc na tongo soko tali muninga mwasi ando la tikala ko mona ena liputa te na pantalon te ando la taka liputa. Donc libaya taille nzambe penda azwa tanko sala ye nzamba bandi awa tanga komi koto ya pemi ale sali boyo. Donc soko moni moninga mwasi kozaka motema mabe. Non, c'était vraiment une belle femme. Donc je crois elle faisait plus de 1m75. Wa le kayinga mwana mlai puis soko moni moninga mwasi amati likola talo tali pendolo bi tiens qu'est-ce qui se passe ici? O tali pendolo bi non nzambe penza azwaki temps ya kosala nini ya kosala ndeko mwasi. Donc une belle femme na mobali ba fanda ki vie malamu vie vraiment moni ke bato bazobona nde totikaki bango to déménager voilà to kenda kisika to kokaya ko kende nde azobenga ngai azolela lobi nduku yangu nazika pase komela ngai mbula kake beti ezanga mbula. Donc memeli nga mobali na bia ya tikolo ba qu'est-ce qui s'est passé ndi na ndeko meka ko yebisa bino abi ke non mobali nanga belaki mais malade yango petinda koti na mabele etkali koyeba na te e uti wapi parce que ba traiter na ndenge nyonso bayaki tina Kishasa solution ezamite kuna na Kisangani
cinquantenaire pe ezalaka bameka kotraite kuna solution ezwama te mobali ndeka kovimba nzoto nzoto ezovimba makolo maboko donc soko okoti mosapi boye alobi soko okoti mosapi donc ozomona etikala trop azoyoka pasi basali baexamen nyonso oyo bakokaki kosala mais maladi etikala komonana te ntango mwa batirame ekomaki entre mobali na ye na yaya na ye pourquoi parce que yaya mobali na ye akomaki koexige mobali na ye ke non bana pe ya ye parce que papa kulutu ya bana na ye yaya mobali ya mari autaki na mboka na bango kuna na yangambi aye kaka na même parcelle esika bandaki kofanda avec 7 enfants et sa femme bauti village sikoyo ekomaki mwa bajalousie entre yaya na leki yaya aza koexige leki na ye même condition mpona bana na ye mwasi na ye pazala malamu ye mo pazala malamu lolenge mari na mobali na bane bazalaki mobali ya mari anda kofaire comprendre yaya na ye ke non ekosimba mpenza te pourquoi parce que bango bazobunda mpo baza na vie oyo baza nango mais yai quand même des tiraillements tingo moko mobali ya mari abetaki quand même likofi na mesa pour dire que non assez comme t'as pas de sous si tu veux pas retourner au village ok moi je vais payer alors faut ta garantie po yaya na ya sala nini azwa esika akende na mwasi na ye problème ebandaki wana bien après kokende ya yaya na ye je crois esalaki pas moins de 3 mois nde mobali na ye abandaki maladi abandi maladi famille efandi balobi basoli maboko maladi ezomonana kaka te mais pendant ce temps là baactivité na bango ezosala nini eza korouler comme il fallait parce que moi ça azalaki déjà du domaine ayebaki esika nini kosomba babiloko na bango bazalaki na babilanga na bango soki mpe basali récolte madesu batie na nini na dépôt kaka ndenge wana donc la vie malgré mobali azalaki maladi mais bazalaki quand même na vie na bango ya bien. Donc voilà, que non, ça fait quand même 14 mois depuis mon bana ya kufaki. Donc 14 mois depuis papa banae atikaki mokili oyo ya ba vivant à kufaki. Yena bana baza ko se retrouver na village. Pourquoi na bi mayaya betelanga lisolo? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors oui, nde ba salinga la championne. Nde ba nyoko lingai. Pendant mobali nanga kufaki o baki bato kansa bakana kingai o kansa bato bazalaki na problème na ngai atuninga bi scolastica pona bato bafana na tisangani abi na bi oui na yebi scolastica na côté ya cimetière ya 6 na bi oui na zoyeba abi moni ba mayo etrenaka wana soki mbule beti wana famia mobali bazoyebisa ale mibwaka kuna kendolela mobali ozalaki lofundu mibwaka kuna kende kolela mobali donc azo mibalusa na bapotopoto pona olakisa bango ki azolela mobali donc basali bongo batambwisi bao bazoyemba na milangi donc bazotambwisa ye je sais pas soki eza coutume soki peka mutema mabe ngana bino toyebite donc c'est un peu ça abi basali ainga oyo bakokaki kosala na bato oyo championne oyo